à former. Si on nous aide, depuis 1963, hein, si on nous aide à réfectionner, réparer, nous aurons vraiment beaucoup d'enfants. Nous avons besoin aussi de l'école maternelle, puisque c'est la pépinière pour l'école primaire. Hein? Anazana kacha école Anunga, école historique ya Matete. École Salama, bana 1963. 1963, mais botala condition bakonzi na biso ya Matete. Bozala mitema malamu. Bakonzi na biso honorable Raphaël Kibuka. Mokonzi na biso Ardi Luka Katafumbwa. Mokonzi na biso honorable Diabanja Mwananene. Oza ba centre o bafutaka bino na tanga ba élection. Après ba élection, bozongisa miso tala ba condition bana bazotanga. To vivre le côté za na Zamba, mais to za na kati ya Matete. École Anunga, école historique. Aux écoles historiques, mais au ba condition. Talenda batol bakonzi ainsi botindaka ba bureau na bino d'équipe d'avance tammi botinda basa ba contrôle ba école mokonzi Raphaël Kibuka na osaka musala o sengaki molobeli yaka na école ya Nunga batayelanga condition nini bana bazo vivre yango na na condition alaza monsieur le directeur tozani awa tozana bana atteindre condition bana bazo vivre ba eza ya malongati ba mir ya malonga te senga couleur kota ba mir ba tol ya malonga te nyonso ya malonga te na lele pa ba kontina ngai ya moamba ba kontina ngai ya Matete molobelo no bana botama kinda conjeté na zana papa tozota mbola papa directeur papa. OK. Awa tozana EP1 Anunga tozo eza école moko ya nene awa na ville na Kinshasa. Bato mingi bakonzi minene babimana kati na école oyo. Net exemple à papa Denis député national sénateur Denis Kambaya atanga na école na lekisi kutu bande konangai awa salle oye atangaki na deuxième année primaire. Alors ba condition oyo tozana ngo en tout cas ezali ba condition pesa lor ekokite pona bana na biso awa na ville ya Kinshasa na capitale. Ezali pasi mingi mpe mawa mingi na komona école depuis 1963 ezali abandonné bato bakoya na ba projet o tokobongisa me baza kobongisa te tosengi na bino bakonzi na biso en tout cas botalele biso likambo oyo po ete jeunesse na biso lor eye bakotanga quand même na ba condition moko ya bien même ata biso bato zopesa bango mayele tozana na ba condition tala même ata na classe awa bureau ya molekisi ezalité kiti même ata mesa alors koko fande na ba condition bien ezalité en tout cas tozole les présents on a pu soli na miso en tout cas boya kosunga biso baya kosunga bino surtout bino ba député na biso to votaki bino kasi bosondoli biso botiki biso alors vraiment alors boya mpe bosunga biso poete bambula mpe koya na ba maponami te bako pona lisusu ko renouveler mandat na bino. Ouais, bana Matete bino mo bomoni toza na kati na école Anunga abakonza Matete bozala mitema malamu bakonzi na ngai bozala mitema malamu botala ba condition bana na biso bazotanga na kati ya Kinshasa na kati ya Matete toza na école na kati ya Matete na kati ya quartier Anunga na botala ba condition lokola awa vraiment bana bazotanga ndeni ano zéro bana bana kati ya salle mais zéro bana tala ba condition bana bazotanga ba condition mo ezalaka te bakonzi toyebi ke élection koya après élection tokovote bino lisusu na makambo boye tokovote lisusu oyo tozomona école monene école Anunga bana 1963 eza école oyo ekenda sango tala salle Denis Kambaya atanga sénateur Denis Kambai salle Denis Kambaya atanga ngwana salle Denis Kambai oyo Denis Kambaya atanga yango wana tala Denis Kambai papa na ngai sénateur Denis Kambai papa otanga awa école yo otanga awa papa tala te école Anunga molobe nazolela pa bakonzi nazolela. Bonjour, je m'appelle Yatalo Kokwale. Nous sommes les élèves de EP1 Anunga de la 6e année. C'est pour ça que je viens dire ici à notre école il y a pas une moyen même de s'asseoir au banc. Même des couleurs de mire, c'est déjà des trucs comme ça. Ce n'est pas bien pour les élèves. C'est pour ça que je suis venue parler comme ça. Continue à former. Si on nous aide depuis 1963, hein, si on nous aide à
réfectionner, réparer, nous aurons vraiment beaucoup d'enfants. Nous avons besoin aussi de l'école maternelle, puisque c'est la pépinière pour l'école primaire. Hein? Pour avoir, puisque les enfants, nous les cherchons. C'est la gratuité. Bon. Les enfants ne payent pas. Bon. Ils peuvent vous dire. Mais les parents, quand ils les regardent, ils voient les vieux bâtiments. Hein? Bon, nous pleurons seulement, nous demandons aux autorités qu'ils nous aident à réparer, réfectionner l'école. C'est tout ce qu'on peut dire. Wa bana matete bana moamba bana ya Kongo na bakonzi na biso botala école anunga sénateur na biso papa Denis Kambai papa oyo eza vraiment école na yo il faut ça fier na école oyo et c'est école pesa yo bagage école de base na yo ngoyo école de base na yo banande awa papa tala vraiment école anunga vraiment tala ngo vraiment parce que condition oyo to ko linga to continuer ba condition boy gratuité ça te que il faut